Coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues La Coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues La Coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues La Coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues La Coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues La Coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues La Coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Nzete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody Aweli. Awa toza, yesa entre Marcadet Poissonnier, na métro Château Rouge. En face, il y a magasin Carrefour Market. Manito, vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite toza na presque 1 mois awa. Awa, voilà, awa toza awa tote kaya. Angro et anita exotique awa toza donc. Soko ziba, soko ye awa, pina biso za na seko ni kabesi. Tout awa na Château Rouge. De tote ka vente angro et anita. Soko soko même carton moko. Tote ko ka na ndenga tout. Donc ba prix o eza awa, rien à dire. Donc ba écart en moulay, ce que tu as bloqué en gros, tu as bloqué bien, il y a bio. Donc ça y est awa, tacos. Dans le pays yo, il y a yawa. La même ça bon on a pas ya. Au salade ngana koma kaka awa, nazana mumili. Awa to ça, yango ne makambu. Congo eye na poto. Bandeko, bana mona tie. Congo eye na poto. Kaka wana Château Rouge. Bato basana exotique. Bauti ba province, bauti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Bonjour. Fais ça code papa. Mais papa, j'ai bien service et offre partout dans le monde, au Kende Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas sélection Calaming, j'ai bien service et ont comme un service là-bas on voilà. Là bien à moi hein. Pour y habiter, Sami a que j'ai bien service et ça n'a rien. Mais puis besoin de prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne là, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. J'ai bien service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na Chibé service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police. Kune bakangi batu. Awa yo kangi koli. Chibé service. Ayuna. Babi don Congo promo. Rafingi Ndunde.
Ngindo Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no number 1. Donc site bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a the boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission Théo Bango avec Yves, Iban, tous de des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raf Ngindo et boss Dallas. Merci à toi, les caméramans de RDC, Raïs Kang le chip, peu cameraman, Namoni Pembeni Wana, notre cordon Sajipana, ainsi que Nabandogo Toubo Sepelarana, émission Théo Bango toujours dans votre site Congo Promo TV. Merci à toi, le président Claude Ndombas, le gars nord, d'autres la depuis Londres, le président Mabizi Kiakou. Sans oublier le président Guillaume Tissoakal, le président de tous les Congolais dans les États-Unis. Et merci comme ça, toi aussi, mon vieux Kati, Kabakabango Chikouna, le champion de Genève, et Nabo Sanyoté, maman Emiline, c'est ma moté, mais tous peuple Mbeto, le maman Likelemba, et sans oublier Billy Vumuka Fondation, tous sont en venu Barfelin, et puis Mélion, on a pas de moi à Monica, à Cancel, 20 fois parfum, Tunga na Tunga. Merci na Jean Moulumba, il était de Bruxelles et Nabandogonio surtout au CPLA la mission de Moté Babango avec Yves Pan. Voilà, j'étais déjà que nous sommes déjà avec notre maman, Maman Ewaso, Coco Ewaso, Wazali Bongo, actrice Mounene, à Salé Belé, la théâtre congolais, la Katia Mboka, la Bisso, et Bao Bayebi Bayebi. Voilà, Maman Ewaso, ça la tour justement. Et puis artiste Yambo na biso ba star oyo balobaka basalamwa lo meya na bango oyo ba chape mwaka ke bazala mbongo na ville Kinshasa na biso mama tambolaki atamboli pe artiste presque nyonso tout boyo ka yemoka otanga ba kombo et azu solution te par rapport à anniversaire na bobi ya belaka makasi mais nzamba sunga lelo aza en vie lelo mama aza déjà na 81 ans. Ils ont belé oyo nzambe a apprécié ko sala na sia mokili oyo mais il y a pas ça maman tambola ki pona anniversaire na ye pona ba musicien ba star ba vedette boko la biso ba sungaye mais et belé ba sungiete na lingi toute réaction ye moko pe ça la plaisir na José Baïla JB service agence Assir et na Bossanioté Jean Moulumba intercesseur de Bruxelles et sans oublier Chris Temo le futur papa la Ruben et ainsi que mon frère que j'aime bien aussi Cédric Ntango Roda bébé Miller français de France Motema et Gianni Lutunadio ainsi que mon vieux Kati hein il y a Jean chaque deux mais Motema maman sur les deux mais la Kati à Londres première dame. Voilà, c'est parti, Raïsika. Sangoni no memeli biso na mbula oyo 2017. Sangona na memeli bino pour anniversaire na ngai. Na botamaki le 31 octobre. Le 31 octobre na botam na 1936. Na date ya le 31 octobre. Sika oyo Kamata 57 ans ya carrière nanga 21 ans ya mbulonga na komi na ngolelo ya wana na monaki na kuki kaka kosala fete kwa na 21 ans nanga te na sangisi 57 ans nanga oyo nasali na mosala na République ya Congo na mosala nanga kubanda 61 na yo kozwa retraite na 1999 na moya lelo oza leloko moko te ya wana nasengi na bakonzi basalisa ngai bakanisela ngai naza leloko moko te feti nange komeka le 11 samedi na bari ya inde 3 na pa Luambo na ba 19h. Ok. Bongo kaka na bakonzi bongo bana na ebele bazali partout na monde ebisi bango nini tangu nyonso naza kobelela bana nga baza na mboka bapaye baartiste comédien
baoyo mpe bakende kala basesanga mama na bango nazali mama na bango nazali koko na bango nazali koko na bango naza kobelela mbela na ngai ntango nyonso tu moto moko arépondre ngai nazali na bato mibale moto ya liboso ayoki mbela na ngai na Brazzaville excellence muzungu Christophe akatisi ebale ayeti awa tozalaki na ye kaka na lopango tosololi ayambinga alobi bon anniversaire tobininga na ye muzungu Christophe atikelaki nga mwa makoki mpo nalobaki naza na eloko akolia te sombelanga saki ya loso sombelanga bwati monene ya miliki sombelanga sachet na bido ya mafuta yango wana atikelaki nga asalisi nga mingi alongoli nga soni na bakonzi nyonso tu excellence muzungu Christophe ya mibale mwana moke boye lokola yo héritier mwana moke lokola héritier nakendaki kotala ye azali musicien ayambaki nga wana na bova na kabinda ayambinga bachapele baye bana baye alobi mama mata na matiti esika babetaka muziki héritier ayambinga ata mwana moko moke akoki koyambanga lokola héritier ayambaki ngai nakamati enveloppe napesi ye invitation afungoli atali asepelaki mingi akamati enveloppe wana azongiselenga alobi mama ewaso oyo sakoshi nayo nga nasimbi yango totiaka bo ati loboko na poche abimisi $100 ati na enveloppe wana ati mbala mibale abimisi $100 ati na enveloppe wana ati ya mbala misato abimi $300 héritier moninga ne aye atalinga bandi kolela mama oyebi nga te bosalaki na mama esika moko na kotikote akamati 250 ati héritier abeleli bana mibale nyonso bazalaki wana bachapele banani bopesa mama mbongo héritier akamati mbongo na ye apanzi na kati ya bar bapeti miziki bayambinga fete eleki monene na mona nani te yango wana héritier muzungu Christophe nzambe abombelanga na bango baumela. Merci beaucoup, mais toyokaki mpo ozalaki pa ya Weranson ozalaki pa ya Kofi, est ce que okutani mpe na bango to nano okutani na bango te? Tokendaki liboso epai ya Kofi Olomide tokomi kuna liboso balobi azali te avoyager mama alinga alobi bongo te avoyager te fungola porte na kota na nsima alobi aza na studio bongo na studio bato bakotaka te mama aye na enveloppe na ye yango po apesa ye apesa mama mbote mama apesa mbote Olomide abimi na ye te azali kuna me abimi te abimi tolongo toye pa JB balobi azali te aza na Angola eloba mama aza na Angola tolongwe tokeye pa ya Weranson tokomi kuna moto akengelaka lopango afungulaka porte alobi bosa retard azalaki awakala te ake répétition tolobi tolande kuna alobi te na répétition alingaka bato balanda ye te soki bolandi kuna akosilika akoyamba bino te bozonga lokola tozonga toleki epai ya Fali balobi Fali mpe azali te avoyager mais akozonga mais fali azolanda place nyonso azali donc olekaki mpa na ye azalaki te na mosika fali akoyoka mpe soki azali na eloko akosala to mpona invitation na ye donc okendeki kotikela invitation fali oza déjà invité mama ewaso ayaki kotikela invitation yo moko oyebisa fali place azali fali ngai oyo nayaki epano na ndako mpo natikela invitation nazali mama na yo nazali koko na yo nakoki kosambwa te mpo nayebi soki nasengi okopesanga soki yo koya te délégation na yo ezali tindelanga mbongo naza na masanga te naza na biloko ya kolia te nakoloba na soni te
Merci beaucoup. Faire rigolo là non bon mon anité faire rigolo pas voyager qui y peut place azali à hôtel atindela y peut message tindela ba musicien surtout message bango surtout oyo ozana ba invitation na bango personnel. Ba musicien bino bozali ba artiste musicien. Nga pe nazali artiste comédien. Tozali bandeko toka bwana te. Ba musicien nyonso ba yebi ngai na kombo mame wa soka Talina boza ko yokanga ato kendaki na poto ato ozana Angola ato ozali na ba Congo. Botindelanga misolo eloko naza koluka yango na kokelela te po bino bandeko nanga bayembi bozali pe na pesi bino mbote. Merci beaucoup maman. Donc anniversaire ezali fête ezali les 11 au samedi. Merci message à 19h. Yeah. OK. Merci. Merci na yo kopesa na banani ba oyo ba accompagner yo na ndengo zo tambola boye. Merci nangai. Na kopesa na journaliste Mama Leno. Ya Ntemi A. Na kopesa na ndeko nanga pe leki artiste lokola ngai Mama Alinga. Safari elombe pe aye ayaki kolukanga lobi na studio tokutani te masumu de Brende Kwedi Koba bango wana bandeko na ngai bango wana babeti sete baza kotambola mpona makambo nzambe abatela bango. Merci beaucoup maman. Bon anniversaire. Merci. Et 57 ans la carrière d'ailleurs pour une fois. La vie n'a pas ça au monde la vie n'a pas ça sur la télé mais pensez à moi sur la vidéo pour ne pas isoler. Et ça veut dire que quand on va pouvoir faire la vie, on va faire ça. Vous devez être dans un peu pour c'est bon, dommage à la Rosalie. Parce qu'on a dans notre avion là-bas, j'ai dit pour le Paris, parce que là, on fait ça, on a été dans le on a des réponses. Mais il faut appeler ça cadeau, mais là, il y a un cadeau. Il y a des cadeaux comme là, on va la belle photo que c'est là, vous regardez dans la voie qui est encore connue par
babeti bavie na ngai tout bapasa na ngai tout enveloppe kamera ye na po atia invitation awe ndenge kaka mère ye na enveloppe invitation na ye yabiye siple yabiye s'il vous plaît déjà $100 okotia na kati na il y a une invitation pour $200. Enveloppe pour une invitation. Tout ça, pour faire quand on a 21 ans, on doit faire pour la pour tous les secteurs. Parce que elle est dans la chaise volante. Voilà, merci. Mettre façon. Contribution à la mettre en travail et on va la très important. Parce que quand vous êtes dans les frais, vous coupez ça, il faut couper ça. Yapona. Japonais. Tu n'as pas l'air de faire un temps dans c'est la paix sans. Oh, il y a même un carreau. Tu as le route à 300. Tout le monde est dans la compétition. Tout le monde tout fait longtemps. Merci beaucoup. C'est vrai. Il y a un amoureux de la poule dans les marques, ma cause à gauche, la bonne oreille, la toute la pépé. Maman, c'est quoi? C'est bien l'invitation. L'invitation peut être là. Le maman Lila, moi aussi de la maman Aliso. Papa Gucci. Il y a des gens qui ont un souvenir à moi. Merci. Je m'appelle pour le débat, ma cause à cause de ma tante. Amen, c'est pas Maître Patrick Inès. Amen, c'est pas Maître Patrick Bordoka. Amen, c'est pas voilà. Yeah.
Yeah.